nini église kimbangiste elongwaki ntwadi etikala église kimbangiste. Lelo sujet na biso ezawana. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bolandanga bien. Sujet o eza très capital. Pop batu balobaka trop église kimbangiste. Bokabwana tozalaka kintwadi bangunda nyoso bazalaka ensemble. Mais papa diangenda kabola lingomba atanga papa Simon Kimbangu tozalaka kintwadi. Mais tant papa Simon Kimbangu bayoko kanga ye lingomba yoko kabwana. Tokomi église kimbangiste. Kabwana bangunza. Sujet wana yango tozolobela lelo bandeko na ngai. Donc bo poussa pena bakiti bo vanda po toza awa pona kolobela makambo. Donc c'est ça. Sujet o eza ndenge nini? Tozonga na tango akala. Tango papa Simon Kimbangu banda musala na 1921 nguya ya Nzambe. Tango ebandi pena ngonge koki alope ngonge koki na banda siko musala na ngai. Talaka ye moko Nzambe siko nguya tango ebandi eningisa Congo Central mobimba eningisa bolandanga bien sujet oyo na bata TikTok kuna ekotaka 10 minutes soki omoni ke kati na koptiela bino deuxième partie tango musala ebandi nguya ekita makasi na Congo Central ya makasi batu bazwaka ba PV ya makasi ba PV donc ya GT. Donc batu bazo molimo tawana ekitaka na ndenge ya mabe bangunda bamuso andokota na mir azobima bazalaka na nguya papa Simon toko banda kotombola même avion zo likolo kangi avion likolo na ndete yoka bakate mike azonga mobimba omona mutu alimo koto bimi kote mususu nguya ezalaka tellement trop na yebisa bino ezalaka grave. Sikoyo papa Simon Kimbangu aye ko bengisa bato nyonso banda kozwa molimo wana bato nyonso bangunza na nyonso papa Simon Kimbangu aye ko bengisa bango na kamba abengisa bango na kamba baye ko ya na kamba bango nyonso tango baye papa Simon Kimbangu ayesi bango apesi bango kinchukulu balia bangunza oyo mususu baliaki me mususu baboyaki bangunza o baliaki bango nde batikalaka na tata Simon Kimbangu me bangunza baboyaka koliaki ntukulu bakenda kosala église na bango bakenda kosala babina bato bazaki na bango de na nguya baomona donc papa Simon Kimbangu ate baliete ate batosi ete zango na tina moko te nde bakenda kosala ba makambu na bango bafungola pe église na bango mais babondelaka na kombo ya Simon Kimbangu mais batosa ete bafungola pe église na bango basala mamu na bango papa Ntwalani nde atikala kala tata Simon Kimbangu bakontinaka kosala musala na papa Ntwalani na nkamba. Sikoyo mukolo ya kokangama ya papa Simon Kimbangu alobi lelo bakoya kokanganga nde bakoya kokanganga wana siko papa Simon Kimbangu kokangama na esiko azokende prison me basalaki musala bazoki monta ya kosala musala papa Simon Kimbangu ayebisi papa Ntwalani lelo bazoya kokanganga tango bakoya kokanganga ezalaki mukolo anniversaire na ye mukolo jour ya mbota ya papa Simon Kimbangu tango bakoya kokanganga yo bakanga yo te yo il faut otikala na mama bosala musala toyokani otoyokani okay nde siko batu wana baye basoda bamindele baye bakangi tata baye kokende na tata tango bakena ye bakomi kuna na mbanza ngungu papa Ntwalani esika atikalaki akangisi badeti nyonso oya ye akangisi kangisi alandi azwi pena batu bakei mbanza ngungu wo ekepa mindele alakisi badeti babi pe ye pe fakangama bokangami bakangi papa Simon Kimbangu atali abi na yebisaki yo nini atosaki te Nzambe azalaka soki alobi likambu eke osali te ezalaka déjà na punition po ye moko tata ndimaka na souffrir na ye bona peuple na ye
bongo yo siko peuple na peuple soko sali mabe oko purger un jour mais ya nzambe ezalaka ndeti te yango na yesaka bino nzambe akitela na Congo central donc liloba nakoloba ni langa nzambe ezalaka kikongo yango mona ba Congo bazaka luzitu nzambe azano nzambe ye mona muto liboso respectaka balwa na ye luzitu okosala mabe azotala na ye yo akipete me okopirige okofuta un jour nzambe azaka bongo bon na sauté place wana to continuer nde sikoyo bakangi ye pe bakenda na tata wana siko papa dengenda batikala mikie papa dengenda siko batikala kaka papa kisolokele papa dalungana papa dengenda batikala na mwana ya papa Ntwalani nde bandai ko évoluer koma na 1960 nde sikoyo ekomaki ke na programme basalaki programme fo bakende kozwa nzoto ya batata na bango po tata Simon Kimbangu bakangaka ye na le 12 septembre 1921 si 1960 nde sikoyo programme ekomaki wana nde bakufa deja baumeli nde sikoyo basalaki programme bakende kozwa batata na bango esika bakunda bango na Lubumbashi. Donc papa Diangenda aye koloba ayebisi mwana ya papa Ntwalani tozobanda nanu kozwa tokende nanu kozwa nzoto ya papa Simon Kimbangu. Programme ezalaki bongo bakenda kozwa nzoto ya tata Simon Kimbangu ntango bakoya na nzoto ya tata Simon Kimbangu nsima nango bake kozwa nzoto ya papa Ntwalani. Bolanda sujet po botunaka mingi pourquoi comment église kimbangisi ekokoma bongo papa Diangenda nde mutu abebisa lingomba nde bolobaka bolanda bien po bino pena bato ebele ya baeglize no batosaka batata te etumbu bozalaka nango ya ngwana tema bango botosa bino bango te eza passe po avancer bolanda sikoyo place kanda na bino ezalaka papa Diangenda yebisi mwana ya papa Ntwalani tosololaki bien. Premièrement tokozwa nzoto tata Simon Kimbangu ntango nzoto tata koya nsima nango tokozwa nzoto ya papa Ntwalani beya lobi non tata nanga bakendaka bango mibale il faut bakendaka nzela moko il faut bazonga nzela moko koma toboki kozwa tata Simon Kimbangu botika nano tata nanga ekosimba te papa Diangenda silikaka makasi abime koma sa tokenda kozwa tata Simon Kimbangu ntango koya nsima nango tobongami tokozwa ya papa Ntwalani aboyi mwana papa Ntwalani aboya papa Diangenda silika makasi mukolo ngo bazala na Nazareta mboka mo ezaka pembeni na nkamba asilika makasi pe mbula moto lingaki ekita mukolo wana do ezalaka mabe papa Diangenda silikaka ne mwana ya papa Ntwalani boyoka nga siko bien mwana ya papa Ntwalani ayokoloba à partir d'aujourd'hui tellement olingi kaka toyo kozwa nzoto ya papa Simon Kimbangu ya papa nanga etikala nga pe nzoto tata nanga na kotika yango te mais boyeba ke à partir d'aujourd'hui biso tolongwe na Kintwadi tozofungola ya biso bantwalaniste olandanga bien biso tolongwe na Kintwadi tozofungola ya biso bantwalaniste nde papa Diangenda pe ayokoloba ah bon tellement ekomi bongo biso pe tolongwe na Kintwadi toke kofungola ya biso bakimbangiste oyo bazalaki pour mwana papa Ntwalani batikalaka na Nazareta na mosusu azalaki na nkamba babimi bake Nazareta oyo bazalaki pour papa Diangenda nde batikalaka na kamba na bapapa place lingombe ekabwanela yango wana donc mutu ayaka na idée ya kokabula lingombe ezalaka mwana ya papa Ntwalani potango papa Diangenda azoyebisa ye tozobana nonke kozwa nzoto ya tata Simon Kimbangu nsima nango toke kozwa nzoto ya papa Ntwalani ye aboyi papa Ntwalani ntango papa Simon Kimbangu azokende boloko ayebisi ye bayokanga lelo me yo kotikala bosala mosala na mama andimi ntango papa kei bakomi na mbanza ngungu ye pe akangisi badete na ye amemi kuna bakangi po ye pe abima super babengango donc super donc ye pe abimaka
abimaka donc musungi kwa